Voilà. Ndé tolobaki soki sango eza na télé 24 toya mpona kopesa bino ba nouvelle. Donc ndé biso nyonso oyebi famille musicale ya BCBG wenge BCBG 4x4 bauti koperde ndeko na bango moko ba musicien na bango azalaki très important na kati ya mouvement na kombo ya Mignon Seguin. Donc famille wenge famille musicale nyonso surtout na Congo Kinshasa baza na matanga ya kolela ndeko na so ndeko Seguin auto otika biso. Alors biso pe awa na Canada bato kotuna ba question belé comment bako organiser ba matanga wana awa. Alors toujours signaler bino parce que bomonaki déjà na ba réseaux sociaux d'abord ba image yango ezoleka moko ya mwasi ya ndeko na biso Seguin donc maman mwana na ye ou même JB mpia na ye bien. Donc la femme oya souka boto za ndeko Seguin bo sizenga sona bi ya souka passé ça fait 11 mois azana biso na kati na Canada awa na mwana. Donc mwasi ya Seguin maman mwana Seguin ou atira ki na mwana 11 donc na mwana jeune fille donc ba bilili bozo mona wana bazana biso na Canada Toronto awa. Donc programme matanga eza awa na kati na Toronto bato bazana posa ya koya ko compatir na ndeko ya mwasi o azali mama ya bana ne azali awa. Donc ba contacter sur la télé 24 pour na ko pesa bino ba programme matanga. Alors toujours c'est la paix programme côté à Kinshasa côté à BCBG programme où ba pesa pote bande nini ba ko organiser matanga awa. Donc moi si ya ndeko na biso Seguin na komba ya Christelle azana biso awa na mwana na ye. Donc toujours organiser matanga awa na kata Toronto. Donc ezaki bongo ya bino Alain Kindeki télé 24 Toronto Canada. Merci. En fait, on va soutenir les Christelle, maman Christelle, Oyo, Binomo Boyoka et Bassango, il y a Liwa, il y a Neronabiso, Seguin Mignon, Maniata. Donc, moi, si au Bazaki Naï, au Babo, c'est Maman Bana. Maman Bana. Tout ça, tu veux soutenir la matanga. Vous savez, avec les Congolais à travers le monde. Maman a mis Bobila.